oh non. Soki mutako yela lipeka ezala kaka ya soso. Ozwi lipeka na soso olie soko ko buka na mikwa obuki. Mena boyi yango na ko ya na enveloppe ya vert. Na ko ya na enveloppe ya vert pour tigre noir atika ko la fiancé te. Fiancé azala bisika moko te. Tigre noir atika ko ba moko likambo na te. Ba ex nga na yebele na bango te na yebi kaza na mwana yango na ko ya na enveloppe nanga ya vert na kanisa même teni ba kotongilanga fo ezala kimbangwisi ya vert na blanc ponga na kota na fête na tieba bien nanga vert rando nga na lingaka illégalité ya boy rando kaka ya net ya maloba yango wana ntuka oyo twalela lipeka ezala ya ngombe ezala ntaba yaka lia lipeka na bien libala ya Karine Mokonzi oui ezali mariage ezali bako changer date te ata tomoni mutu moko quelque part abeli baner eza normal bato babelaka baner yo nano moni teke Karine Mokonzi aleki mutu aza ko tremble mwana mobala aza ko tremble nano yoka te Karine Mokonzi akoti na direct mwana mobala alobi Karine Mokonzi na autosalisa lox Karine Mokonzi na komita X Karine Mokonzi abeli deja pona bolingo Karine Mokonzi so okepe na ndako na ye okomona tala ba photo ya Karine Mokonzi na chambre eza normal bien sûr aza fan akokoza la chinois mais akoki pe ko dépasser ba bordure pona amour ya Karine Mokonzi ndenge moko pe ba misusu pe bakokozo ba ner ozomona peke alobaki azala na fiancé monana te bokoki ko imaginer tigre noir mais tigre noir azala ta na fiancé te akota na ndako ya libala te akotisa pe mwasi na ndako ya libala te tigre noir abala pete libala oyo ya Karine Mokonzi na tigre noir oyo ekozala yango wana oyo ya Manix ezali yango te ya Karine Mokonzi Manix azali tigre noir te tigre noir azali tigre noir pas feli l'homme loyal Manix pas loyal pour Manix tomoni mabe moko azana ngwana te bon toyebi pe vina ete ngape moyena yebango ezate wana ritimisa momuta yebi mais oya Karine Mokonzi en tout cas ngala lingaki na yeba na lingaka pe na yeba mais na makasi te mais o na yebi ekoki nazana tina kubulete ngafo na yoka na munoko na bango moko makambo makoloba pamba te libala na za sir ezali pe kozala soki Karine Mokonzi abongisi maputa ekozala Après les sports, voilà le résultat. Papa, ça va? Après les sports, voilà le résultat. Papa, ça va? Après les sports, voilà le résultat. Ngaïti Munalobiango, Karine Mokonzi, Pambati, Tigre Noir, apesaka coup de belé, pe a salaka sport presque chaque jour. Même à Kete, à salaka na kachandaku. Tigre Noir, pote azala bongo, bokanisate, ezali, et loko ya 3 jours na semaine, to ya 2 heures du temps. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko na kanisa ba video o elandi pona Karine Mokonzi bozwango ba video moko ya kitoko ndenge toujours na salaka eza video moko te ya likambo kingandi boy
eza mpe video moko te naza kotraite oyo ya biso tigre noir oyo kala te akosala libala na Karine Mokonzi comme Manix. Non ezali bongo te, pamba te Karine Mokonzi azali mokolo, tigre noir azali mokolo. Alors nazali kotraite bongo te. En plus, tolanda malamu, eske libala ezali eloko ya malamu to ya mabe, ezali eloko ya malamu. Karine Mokonzi sa préparaki déjà babubu. Karine Mokonzi sazo préparé ba teni ba uniforme oyo tokolata na mariage. Pamba te Karine Mokonzi ayebi eloko ezali libala. Karine Mokonzi azala na bandeko, azala na ba famille babala. Karine Mokonzi ayebi ebele. Soki likambo ezalaki akoyeba, likambo eza te. Nga pe ba video oyo nazosala likambo eza te. Soki Karine Mokonzi a filmé papa alati chemise, alali après le sport, voilà le résultat. Et la kisi, penza papa azali fatigué. Bon, aza fatigué pour ma vidéo nangate. Aïe 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 aïe. Tigre noir na dimité aza fatigué na ma vidéo nanga. Nga vidéo nanga esali eloko moko te. Popi tigre noir pe azana tina teke achangoka. Yango wana, ba video wana, bino pe ba oyo butala yango, bo changoka te. Biso ezala ndenge nini. Toko kende na mariage ya Karine Mokonzi. Bo banga te likamba dire za wana te. Ndenge na lobi. Tigre noir aza Manix te. Tigre noir azali tigre et puis tigre noir. Eloko moko te ezali. Bo luka na bino eloko moko te soke bombami wapi pona tigre noir. Tigre noir a bombami quelque part te. Parce que soka bombamaki elinga komonana. Bolanda pete oyebima soki wapi na page ya les news. Bon, en tout cas wana nga moyena lobeya te soki bolanda te posi bolanda ki. Me libala tolinga te ekozala. Karine Mokonzi aza mokolo, aza ritme misamu te. Tigre noir aza mokolo lokola Manix te. Bazali presque bambula moko na Karine Mokonzi. Bien sûr aza mokolo ya Karine Mokonzi. Esala eloko moko te, aza pe mokolo ya musika te. Eza bolingo na bango. Alors bango bazali na ba âge presque moko. Bazali na amour moko pe baza kolakisa bolingo na bango. Soki tigre noir aza kobima na misu na biso, tomona kai na Karine Mokonzi tango nyonso. Karine Mokonzi, Karine Mokonzi, kote kuna totiki. Tigre noir soka so bima nyonso na Karine Mokonzi, pamba te alingi Karine Mokonzi. Pamba te libala oyo ye aza kozongo oseriye makasi. Mende azoloba te. Lokola azoloba te, biso tozokanisa Karine Mokonzi. Tango nyonso libala. Me Karine Mokonzi ayebi mobali oyo azwi. Yango aza koloba tango nyonso libala. Fazala fier pona kolobango. Parce que tigre noir aza Manix te. Nayebi. Tigre noir abota mwana wana na nzete te. Abota na ex wana toyebi. Soki bato bazoloba ngo te po baza ba ex te. Abota na moko. En plus soka bota na mwasi. Soki pe bazoloba nango te. Batikala tango mususu kozala na relation ya fiancé te. Ou bien bavana ndako moko te. Mwasi liboso akovanda na ndako. Mwasi liboso tigre noir a fiancé ezali Karine Mokonzi. Bongo te. Oyo kun bon non. Ateba misusu bakoloba o bakoloba. Baloba ke bazala na ba fiançango to mona te. Mais bon mi imaginer te ke ezalaki tigre noir. Bon, bokoko imaginer. Mais imagination yango wana te réalité. Réalité yango yo. Pamba te oya Manix bomona photo.
ya fiançailles na mwasi mosusu. Mais oyo ya tigre noir aza na fiancé moko te na photo. Moko pe te abima alobanga naza fiancé ya tigre noir ya pas feli. Non, tomona ngo jamais. Alors ndenge tigre noir aza wana fiancé na ye ya liboso na vie ezali Karine Mokonzi la baronne, autorité morale. Yango tigre noir azali fier pona bolingo ya ye na Karine Mokonzi. Ata bozomona ki Karine Mokonzi mutazo lobango mingi. Eze sengo ya basi. Bino moko bolobaka ngo te. Soki ba bali yo, soki ba fiancé yo. Okele lobango te partout. Ki yo bazo longola yo nini bazo peso valeur, bazo peso lokumu. Est-ce que basi bolobaka ngo te? Bon, bien sûr, eza na misusu balobaka ngo te. Misusu balobaka ngo te parce que ba fiancé 3 fois. Mais Karine Mokonzi, nani azokele fiancé? Azana 3 fiancés? Non. Azakaka na moko tigre noir. Tigre noir pe ndenga zawana. Fiança liboso eza Karine Mokonzi. A fiança ata mutu moko te. Bozo ba ide mususu te. Ba ide musu eleka bino na mutu te. Surtout na ba video onga na tie. Parce que mariage kozala. Mariage kozala bako changer date te. Soki Karine Mokonzi asalaki mpo na rythme misamo na kanisa intila ko expliquer bino nyonso bosalaki ba video na sima. Soki bosalaki parce que bomonaki makambu o Karine Mokonzi azako loba na o alobaki liboso na o ayeko loba na sima azalaki totalement na raison. Yango bino tout bosi ba mpeve boso sala ba video yango pena ne silité e ko sila ti décembre jour oyo mariage ya rythme sa moninga kozala. Bien sûr mikolo bopemi po Karine Mokonzi na lobi te. Mais misusu bakozonga kaka na makambo Karine Mokonzi alobakala. Mais na lobi lisusu tigre noir aza Manix te. Aza Manix. Ok, kombo na kaka aza yete. Aza tigre noir, pas feli. Atikala ko fiancé te. Atikala ko bala te. Atikala pe kovanda na mwasi na ndako te. Oyo ayoki yango te, nani ayebi yango te, toyebi. Mais aza na mwana, est-ce que abombiye? Abombiye te, tozomona ye. Voir même tiba Marlène Kasanga, atie même photo ya Karine Mokonzi. Na mwana tigre noir, alobi Karine Mokonzi. Yoko zala mama ya bana ebele. Parce que tali mwana nenga lali na liboko ya Karine Mokonzi. Alors, elakisi Karine Mokonzi, yende azali fiancé, yende azali mama ya bana fitir ya tigre noir, yende azali libala ya tigre noir. Donc, tigre noir azala na fiancé te, tigre noir abala te, mais tigre noir azana mwana. Wana ezaya kobomba mate, mais azana ba ex fiancé te, azana ba ex compagnon te ou bavanda ndako moko. Azana ba ex makango. Bon, wana pe na yebite. Bakoki pe kozala te, pourquoi pas? Bon, bokansete pona seki eza ironie te. Ngana zali makambo na makambo poto mingi. Ngana sali plus de 30 ans na poto. Même nga na kokobota tant musu na chepe kateke na bota. Sanke nazana makango. Mais na boti, na sali pe relation mais na boti. Yango lokola tomone loko te tokokoloba na tigre noir eloko moko te. Mais copine akokai kozala na ye. Mutu mususu boye, exemple mususu na koloba te makokai kozala na bango. Yango tigre noir aza na mwana. Po kozala na copine na kozala na amant eza différent, makangu eza différent. Faut que bango bien. Kozala pe na ami, donc camarade, oto benga camarade. Ndenge tomonaka manager aza camarade ya Karine Mokonzi. Ozo comprendre. Alors, na cette époque na biso, na éviter une époque na bilo tilelo. Ba camarade pe parerere, boko sala attaque ya mitia mukolo moko, bo sangise nzoto, ekepe bongo moko akomi na mukumba. Mais bana basi ya poto bazako comprendre. Bon, ezaki accident mais tozaka ba camarade, ozana mobali nanga te, d'avance na sepelaka nanga na yote, ozana mobali nanga. Makoko botelo mwana. Mais na lobité ya tigre noir eza bongo. Wana ye moko kolobango. Mais nga eloko na sola kisake. Libala ya Karine Mokonzi, oui, ezali. Mariage ezali. Bako changer date te. Ata tomoni mutu moko quelque part abeli baner.
eza normal bato babelaka banere yo nano omoni te ke Karine Mokonzi aleki moto aza kotremble mwana mobali aza kotremble nano yoka te Karine Mokonzi akoti na direct mwana mobali alobi Karine Mokonzi na kotosalisa lox Karine Mokonzi na komita x yes Karine Mokonzi abeli deja mpona bolingo ya Karine Mokonzi so oke mpe na ndako na ye okomona tala bafoto ya Karine Mokonzi na chambre eza normal bien sûr aza fan akokozala chinois mais akoki mpe kodepase babordire mpona amour ya Karine Mokonzi ndenge moko mpe bamisusu mpe bakokozwa banere ozomona peke alobaki azala na fiancé amonana te bokoki koimagine tigre noir mais tigre noir te tigre noir azala te na fiancé te akota na ndako ya libala te akotisa mpe mwasi na ndako ya libala te tigre noir abala pe te libala oyo ya Karine Mokonzi na tigre noir oyo ekozala yango wana oyo ya Manix ezali yango te ya Karine Mokonzi Manix azali tigre noir te tigre noir azali tigre noir pas feli l'homme loyal Manix pas loyal pour Manix tomoni mabe moko aza nango wana te bon toyebi pe vi na ye te nga pe moyen na ye bango eza te wana ritimisa moto ayebi mais oyo ya Karine Mokonzi en tout cas nga nalingaki nayeba nalingaka mpe nayeba me na makasi te mais oyo nayebi ekoki naza na ntina kobule te nga fo nayoka na monoko na bango moko makambo bakoloba pamba te libala naza sire ezali mpe ekozala soki Karine Mokonzi abongisi maputa ekozala oyo akolela alela oyo akosepela asepeli me bobosana te Karine Mokonzi alobaki yango susu bien bomema baaffaire te bomema biloko mosusu te me baenveloppe oyo ya chokola soki mpe olingi ya pembe omemi kaka ya pembe me ezala na babiye nde ya vert alo lokola ekozala na babiye ya vert nga papa robo nakomema kaka mbala moko enveloppe ya vert mpo natia babiye vert na nga soki natie biye vert ezosenga peke ntango nakokota na mariage naboyi rando na kati nga nalingaka kaka rando ya maloba ya baneti naboyi yo no soki mutu akoyela lipeka ezala kaka ya soso ozwi lipeka wana soso olie soki okobuka na mikwa obuki me naboyi yango nakoya na enveloppe ya vert nakoya na enveloppe ya vert mpo tigre noir atikala kozala fiancé te fiancé azala bisika moko te tigre noir atikali koloba moko likambo wana te ba ex nga nayebeli na bango te nayebi kaza na mwana yango nakoya na enveloppe na nga ya vert nakanisa me miteni bakotongilanga fo ezalaki mbangwisi ya vert na blanc mpo nga nakota na feti natie babie na nga vert rando nga nalingaka illégalité ya boye rando kaka ya net ya maloba yango wana ntuka oyo twalela lipeka ezala ya ngombe ezala ntaba yaka lia lipeka no na bien ole lipeka silisa mapeka nyonso ozonga no mpe na kimia surtout atolingo loba koloba te tavance tokolata bamaske fo kolobela kaka na baimage na sokisi awa botikala malamu ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na bakalanga Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana chaîne de chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss
napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana chaîne de chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger donc on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.